Partout dans le monde entier, c'est toujours bien moi, votre simple serviteur, l'artiste, la sœur des artistes, Bilimbi et Moukongo Koba, Babeta Kamo et Kokote Kakanini Kalobaka. Les lots vraiment voté dans le plateau, dans la Zanga Mogote, dans la Penana, moi c'est à ton Nakiti, voté à la Tony, n'a même pas Pena, moi c'est Mbishi, à Tonda. Maman, bonjour. Moi, tu n'as pas de sur la Nabiso Pena, na Edino Bilibi. Merci. Merci. Bandeko balandi lelo vraiment na ya bino mupaya boyebi comment on a été. Nazo assez présenté. Comme on a Juliana, Baïbelinga na kombo ya Juliana la prophétesse. Juliana la prophétesse. C'est que awa lelo ezaka makambo ya prophétie. C'est que nous dans le second meki au sambe. Baïbeli na bango. Bandeko balandi. Bolobaka toujours que non, bilimi yo yamelaka biso bato français, yamelaka biso bato lingala, yamelaka biso bato chiluba. Lelo na yemeli bino sikoyo mwana muswahili ya solo. Moi, je suis solo. Alors, on va faire ce temps avec un peu de s'exprimer, avec un peu de bimiso, soyez où il y a ces mailles. C'est que je suis pas soyez idée, mais on va pas interpréter pour nous. Mais on va pas interpréter pour nous. Maman, vous êtes là et s'exprimer dans nos bande de retour, dans nos caractères. Il y a une maman prophétesse. Tout à l'heure, maman prophétesse, c'est ma caille kaboy, ma caille kaboy. Les lois dans la maman prophétesse, awa, na soyez. Tout c'est ma. Nalingi na ebisa baba maswahili na swahili ke baye kolisaka bana na bango swahili abi koyeba ekole za kabila ozana mwana yo mama olobaka chiluba yo mama olobaka mkomboka nitokotia olobaka kimbandi to oloba mais mwana ozane na ngakwa ayibiti lelo lobi mupaya ye mwana kotelemela mupaya comme exemple ozolia omo banata na swahili kwa nasema je toka pale kule muswahili nani mtu azapimika kaza mtu sekisa mwana mais ozotoke deja lo mwana gende soki mwana ebe entendre na kwa au le matin awo kisosoni oui yemo na furaya na ba mama yetu baswahili saba semaka nazala mtoto fa yuwe kabila yake ayuwe ruka yake bon swahili normalement c'est écoloteur wana to ça confusion oui swahili exemple dans monoko ya mboka oui des écoloteur ça nazamu c'est parce que bamusu bazala nazamu swahili mais nazamu takisanga nazamu bazala lokola ngana ngana nazamu mutu ya kindu nazali mutu ya kindu mais yo tango yokoti mwana awezi kumufundisha swahili tala koyeba mnoka mboka iko bien sana il faut kubafundisha na batoto betu kwa sasa leo kishasa nakolo balingala soki baba musu ba comprendre kishasa lelo batu bayeba suko yokotisa ekomaka lingala mwana mama papa lobaka swahili mama lobaka swahili mais mwana saka na lingala ouais on est là les miti maman appelle ça un nino donc soko yebi swahili oyebi na ba swahili kate muno kwa mboka nyonso yo eboloba ka yekolisa mwana biso mama biso ayeba chiluba ayetiko ça chiluba te taba degré maintenant na uti machine uti nani na uti bumbashi na zaki na tourna bumbashi na zaki na tourna comment on appelle beaucoup ba doit benga mal osana ko awezamboka bandoko nanga lobani wetwa bish bimpa ekoma ya misatu nakomoseka-seka niko muzuri mais mama nakoluba ozongi na swahili seke mama nanga ti akoyekolisa nga yango te omoni badefo towoya na biso bamama biso tomokanisa nde français eza langue moko boye oyo mwana soki ayebi ozosala yango fiere ok bazalaka fiere na mwana ayebi
koloba monoko mboka na yo. Faut affirmer la mona bongo ça va on ko la moi no abota na kisa balobaka lingala école sangane belé mais moi na so ba monoko mboka ya village na yo. Na kwa fier ça parce que na yo Swahili. Baba mu Swahili na jua Swahili kwenye na s'exprimer kama ni wasema Swahili na kwa fier sana. Na banzi na bona lingala bobo yo kaboye bo so apiposa. Nazala ba fier dans le Swahili. Dans la France dans le Swahili et si ka ba maman na nga bazé si ka ba to bazali ozana na muswe na lo Swahili et ça la nga bien parce que maman na nga na ba papa na nga ko sa maman na nga yo sa chiluba te azo yo kaza tellement donc naza fier makasi baba tutasema hivi maneno kwa mingi ya kusumulia na Swahili parce que batu wa Swahili biko tafuta ba emission sana bananita bananisumbua ya sana. Emission yenu inakuya ya Swahili itaanza kupita kila siku. Emission ya Swahili utapata ba information ya Swahili ya hichi, utapata ba conseil ya Swahili, maneno ya mingi itaanza kupita na Swahili. Parfois unasema tu lingala tusikie maneno kwa sema tu oui nani bebe ya Swahili na kuya na Swahili na beba yao na kia na yote tanjo pitikana tanjo kusema yao vile na Swahili. Ama de unyoso ya bandelikasyon to sali miswa lingala na zo oblige ya kosala pe ya Swahili po kosala nini po comprendre. Donc oyo le ka fait no boyebi Juliana ba yeba na kala oza teni na nga ya signe na yaka na mpo ba bokisa na ngate juba sinisabu ni Juliana ni yewu na kutia mzima emission inakuya. Ok, merci beaucoup na batutu balandi biso awa na Edino Bilili. Ebisaki bino ke no yambela bino pena maman prophétesse lolo yambi bino apesi bino conseil moko ya malamu. Moi prophétesse alobi sala effort parce que ça na bande on a biso azakuna na photo mais moi na ya yibi ko balinga ata. Kaka français on kaka français. Mimi kumuluba mimi nasema Swahili. Wewe bishi. Tutongoloka. Umoni wana mama biso mama ya moyo umoni bazana poto kuna bana bayibi ata lingala ya mokete metwa ozomona siko bakomoza nga moyini ya koyebisa mwana atali kamusia baba bazana kasa tantina bengi na chesa sola moi surtout para ko zoka telefone benga mama ko nga na kansela na ko benga Hakim wona mona kansela biso alors Hakim yes, allô? Abandja ngeka ko anglais mawa trop. Banda na chaki crédit ezolekela mwana ko makambo. Exact. Ozomona makambo bosala effort vraiment que non bana na biso bayekola munoko na biso bayekola yango vraiment yosala biso bien. Vraiment je suis vraiment très ravi. Nous avons fiers parce que moi na musoli ya solo soka vanya bandolo ba awa osati que non ma prophétesse azoloba. Merci vraiment par moi te belé parce que tout est suka. Naza tellement na batebela au pesa mbote mais na pesi mbote na mama nanga parti États-Unis à Chamianda na grande sœur nanga fandi nazala fier na ye donc nazala très fier na ye wana tika lokola mama nanga parce que ye mutazo charge na biso donc yazala kwa mama remplaçant mama Fatou Kankolongo na libota mobimba mais ba oyo batikali ba kozala ba mabanga ya solo vraiment tokomi na suka ya émission mokolo lelo nde nalobaka kaka l'artiste c'est des artistes bilimbi ye mokoma koba babetaka moko kote kaka ndenge nalobaka napesi mpena mbote ebele epa momboso mon papa motu Edino image vie mosala yango oyo ozomona kaka ndenge tozokende tozopumbwa kaka kopumbwa kaka en tout cas vraiment merci na bato tout oyo nyonso balandi biso Carmel Kaïba, le cœur de l'homme puissant, et Jeanne Bomboli, malgré ses propres côtés, la maman qu'on a au Canada, Bambo TV Bisiko Zali, sans oublier Madidi chérie, maman Bossani. 100%, bon, malgré tout ça, on a comme sous la cima, ils ont un combo et un coup, 100% petit pour Zébélé, Miguel, Badidi Zala, Babi, mon continent, on a le mon continent, c'est que là, on a la terre, ma soyez, Balobi, mon numéro de mon continent, merci beaucoup, la pression de mon théâtre. En tout cas, maman, merci beaucoup. Tokomi Nasuka, bye bye.
bye.